Waouh! C'est votre humble serviteur Mwana Mboka Congo. Donc, naye kuyebisa bakongoma inyo surtout baye. Mwana Mboka nini mikolo yote. Mwana Mboka zali susu na Congo te, Kinshasa te, Mwana Mboka si déjà bimi. Na bimi naza déjà libanda. Naza wanakata chambre. Oni naza vraiment kitoko. Natikeli bino Congo. Bila bande botika kana commentaire boko finga ngana ba commentaire bolemba. Ngapi na utika bino te. Ufinga na commentaire ya mama na yupi. Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains. Waouh! C'est votre humble serviteur Mwana Mboka Congo. Donc, naye kuyebisa bakongoma inyo surtout baye. Mwana Mboka nini mikolo yote. Mwana Mboka zali susu na Congo te, Kinshasa te, Mwana Mboka si déjà bimi. Na bimi naza déjà libanda. Naza wanakata chambre. Oni naza vraiment kitoko. Natikeli bino Congo. Bila bande botika kana commentaire boko finga ngana ba commentaire bolemba. Ngapi na utika bino te. Ufinga na commentaire ya mama na yupi. Ya nini na ya yupi. Mais na ya kupesa bino gasti. Natikeli bino Congo. Bola mabolia. Na oya te. Nakoya te. Bola mabolia. Bandoki. Bator. Nous, sortissants de la province terre. Nous, chemins de minéraux. Nous sommes saints. Nous soutenons cas. Nous, c'est pas. Nalobi bola mabolia. Tokoya te. Natikeli bino Congo. Bota na ndenge bomoni. Bofina ngana ba commentaire te. Etali ngai te. Nazo bebisa famille na ngana bisika na za. Mo pepe mo tala be. 2 jours à pamba tala. Loposo sembe. 2 jours à pamba. Loposo sembe. Ebo soki na beti ya moi. Ebo soki na beti nane. Pona na ngako nsuti. Na na Congo te. Na Congo te. Da bio ba voisin da bofi balisu. Bofi ba. Na fier d'être Moulouba, fier d'être Kassayan, très fier d'être Kassayan. Mbote na ba kongomani nyoso tu oyo bazola na biso eza bino Mwana Mboka Congo. Vraiment lelo na ye na mon message oyo ya indignation ya makasi. Na lutte nyonso tu tosali ya UDPS. Lelo UDPS na mutu ya pouvoir toujours que 10 ans. Ba combattant totikali yolila. Bana bazanga tata banda ba peche mtsikini ngumba kindaki na slogan le peuple d'abord. Lelo ba combattant totikali to telingana. Promesse nyonso to ba pesa ki biso awa, ba promesse nyonso tozwa ki awa. Tokomona changement, tokomona boyi wapi yango. Ba combattant totikali yolela. Sans position. Ministère ya jeunesse où ils ont revenir na bana ya UDPS mwana ya UDPS nde mutu abungaki aza na ministre ya jeunesse. Bato baza makasi ya kuduma na balabala kumobiliser bato. Mais bakamati ministère ya jeunesse bake kopesa mwana ya Pasteur Coutinho, Grace Coutinho na récompense ya bitu matete na bundaki na kwa Kabila. Kabila nyokola bato nyonso tout. Mais le pouvoir ici appartient à l'UDPS, c'est le pouvoir
mais tokokabwa ke mwana ya Coutinho grâce Coutinho akomi ba récompenser ye na ligue ateta na ye mais ce qui est récompense ya ligue ateta na ye mais le véritable combattant oyo bakufaki batumba bango na permanence ya IDPS bakoloba nini Rossi Mukendi makila ya suka oyo esali ke IDPS koma na pouvoir Rossi Mukendi na Baros Kaparono bato bakufaki récompense nini ezali ministère la jeunesse ils ont revenir na mona IDPS ministère élevage et pêche il y a plutôt agriculture et dans le ministère bakoka kopesa na mona mwasi mais moi je regrette aujourd'hui moto ya pesi projet na plan nyonso ya ministère de l'agriculture bakamati kombo balongoli mama Jolie Mwakana balongoli kombo bazi kombo mutu mususu batie oyo mboka ndenge nini mboka ndenge nini bakomata tutikali yolela lelo bokangisi biso minoko tokoloba nini et pas opposant nous allons dire quoi tokoloba nini na bato oyo balobaka na biso pouvoir na biso moko tala bisike komisi biso pouvoir na biso moko tala bisike komisi biso lelo tokomi bafazer bana bazanga batata bakombatant totika na sama nzete totikaleka wana tokoloba lisusu nini makambo tomoni na mboka nini makambo tomoni pena oyo mboka ndenge nini mitebe se ezoki nango tozokende biza lelo bonomele biso mwana bahati abimi ministre pratiquement possible mwana bahati abimi ministre seke mboka oyo nde toza na kati ya mboka oyo soki tata na yo aza eloko te bino bokotikalaka ebongo sans position soki papa naza ministre yo mwana obénéficie na grâce ya tata na yo siko biso oyo tobotami batata baministre te batata badepute te batata babulu ata te fideli batikala okoma te donc cela veut dire que biso tokogéraka mboko oyo te tokogére mboko te ezosala biso pasi mama Jolie Mwakana na ministère de l'agriculture cette femme méritait mieux abanda komérite makasi Jolie Mwakana ministère ya jeunesse bokoka kopesa wata jekobeya bokoka kopesa wata Yves Mbukulu bokoka kopesa wata na combattant ya UDPS mais toujours regretter que ministère ya jeunesse bokamati kopesi mwana pasteur Coutinho soit disant la récompense ya bitumba tata na ye abundaki lokola UDPS est-ce que Coutinho abundaki lokola bakombattant UDPS il y a rien d'espéré na ministère ya jeunesse eloko eza nango te chef de l'état oyo pena kifofo foin tobokwami tobundi toleli tofingi bakatange tofingi bakatumbi tofingi bakabila sasa ke tomona changement mais makambo oyo ndenge ezoyela biso bote biso na pasi la direction de Makasi bapesi bango baposte tozi baposte mais tozali po bapesa biso mayei bato bazose préparé bazoma poste bazose préparé bazoma mandataire biso kaka kabuya akende bizimu sikoyo tala eloko chef asali biso azwi deyo bizimu atika conseiller na ye azwi Augustin Kabuya nyonso bakaka wana chef ya UDPS okendaka olongo papa eteni longondo alotaki tenda rouge siko ofongoli kitenda rouge atiki yo olandaki ye wana toyambaki ye na limete imagine so bayambi yo yebake oza mpe na enveloppe sikoyo azwi enveloppe wana apesi yo combien papa okwenda bomonaki ye te na limete aye ngai mutu nalongolaki Kabuya nazongi Kabuya nde aza na titre ale chef de l'état bengi bapase ye naza wana limete na telefone naza wana limete nazongi na ndako na ngai bazwi enveloppe sikoyo yo bamanipulaki yo nani abengi yo nazotuna question bamanipulaki yo obongi na vie ngai nazoyebisa bino ya bino nabongi na IDPS te IDPS etika kosombela ngai ata voiture te ata lutu te makelele na ngai moto liboso osombela ngai arrière kilondongo témoignage moto osombeli ngai lipangu lelo naza na etage likolo natongi kilondongo eske eza IDPS IDPS kaka makelele moto interpele nga te naza na kanda
moto ko interpeller ngate ida pesa nga ino côté bitu monga na bunda ba pesa nga nini na télévision un nommé comme on a dit marité ezala nini yo yango pona kendeka kamba na commande la télévision tout na vendre la télévision monter mes obètes un nommé monter mes obètes na bien so yanga ebimite ata ndeko nanga seko bebi na suka seko be bibi siko na zotala siko na kati ya siko nani akobibi biso kaka bon yango tozo babisi tokende kwa kumukimba basokola biso chef na biso bati beto mona biso batie biso kitambala elo bokoseka batie biso bakangi biso bi api rouge na yango tozo senga mukwanto molyoka ila biso be mawati gato eza biso nyonso marché central boulangerie eza biso nyonso papa lobaki prenez-vous en charge siko to se prendre en charge bozo mona bisote nanya kosoko nazo senga pasteur moko anguya asokola bakoma kabunjalesa oza wapi osokola bako combattant papa arma nankamba ngana tanga kaka mfumukimbangu oyende oya liputa makolongulu nde oyo tozoluka asokola biso parce bazomona biso tala bakombattant nde bazokufonza Bongama, tout se fait ici-bas, tout se fait ici-bas, tout se fait ici-bas, Maman, Bongama, Sorti des pays ces autres pour les rapports à Batoumi, président de la République n'a pas pu allumer. Mais pour que ça vienne aussi comme à faire, Allô, on a téléphone. Allô, ouais, on a démissionné par Kapsasa. D'ailleurs, on vient à la population. Démissionné. Démissionné. Et là, ça dit abonga pour tata la bango akufa. Akoma kota mwana mituka koma moi propre pour tata la maman batike la bango. Akomi moi bien parce que noko na bango to tata moi si naye e bembe bongisi batu. Biso bi bembe bongisa biso. To bimi na ndenge na biso na ngolu. Famille à 4x4 koti machine yo moko binyoke. Toko sakana na mbongo te. Ya wana bisa bino soko moni moto azaki mobola komi na mbongo. Azoli mobola, seka zaka fo mobola. Pour vrai mobola ko sakana na mbongo te o yi amonela ki na passe. Boza na bikonzo. Boye bako bomba. Vie eza paradoxe. Osala na mbongo jeté. Na bisa bino na verba mbongo te tongi na ndako. Soki ya sikezo kota te ya kalogosila. Tu as eu des opportunités dans la vie, mais tu n'as pas saisi ces opportunités. Arrêtez de déranger les gens. Arrêtez de déranger les gens. Moi, si à Mapa, il y a quoi na bino. Ouais, tant si moi na tibo, j'ai pas diplôme na moi na unikim. Toi na ipen. Asagi na fondine. À part fois Mapa. Toi, tu as eu plus d'argent que ça. Minimiser les coûts. Minimiser le coût. Ozo bundana batute. Za yomoko. Sala na vie ya mulongosi et ya mara mafuta belé mais bimisaka moke préparaka ba et après e koko malobi eza l'expression de fort ozo conjuguer lelo to ndoki azala te ndoki avi na yo ezala kabuya o ko kangai te ngai tindeli nga bato na butu baluka babo mangande bomi wapanga ba na bimisa esof oki kabuya ngai président Diego na bimisa enso na kufite bato yango bakimi chance basoda kan kokolo bazalaki nde babimi omoni luyeka okomi deya na suka ngai yo na je suis là, je suis vivant kabuya okoka te newe bomi wapanga pe olingo boma ngai bato yango bakimi bakiti na mutuka babandi mbangu basoda babimi na minduki babandi poa babanda Etienne Tshisekedi wa Mulumba okoka te bitumba oyo kabuya yo oki tala mutuka na ngai nde ekoti na kati ya terrasse moni il a fallu
jeu, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que ceux qui étaient invités aujourd'hui ici pour participer aux consultations, vous avez eu de pêche qui s'est fait. On a invité lui de pêche par le biais de son secrétaire général, mais par surprise, à mon ancien secrétaire général Augustin Kabouya, à l'objet pour accompagner alors, comme il n'était pas le bienvenu, il n'était pas prévu d'être là, il a fallu qu'il y ait un terrain d'entente qui a été trouvé bien évidemment par le chef qui fait ces consultations. C'est ce qui a pris un peu de temps, mais sinon, la délégation de l'UDPS qui venait d'être reçue par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a bel et bien été reçue par le biais de Léo Izibou Balo. Merci. Merci. God have mercy upon us. Jesus! Jesus! Oyoki elengi ya Congo.